La popularité du président élu Martin Fayulu Madidi et de la Mouka sous la coordination d'Adolphe Muzito n'est plus à démontrer, car l'union sacrée entre la Mouka et la population congolaise est certifiée depuis l'élection du 30 décembre 2018. L'accueil triomphal du président Martin Fayulu et le coordonnateur de la Mouka Adolphe Muzito à Béni dans le Nord Kivu pour compatir et fêter la Noël avec la population et de Kikwit en passant par le territoire de Massamuna, Kenge, Popokabaka et Massimanimba complique la donne à tous les prophètes de malheur qui ont cru que la Mouka est une coquille vide. Chemin faisant, la population chantait pour ces deux leaders de la Mouka et lançait des cris de joie et d'espoir. Arrivé à Kikwit, le président élu Martin Fayulu Madidi s'est vu obligé par la population de ces coins du pays de monter sur les Chipoy, signe de la reconnaissance de son autorité par cette population. Prenant la parole du haut de la tribune, les coordonnateurs en exercice de la coalition Lamouka, Adolphe Muzito Fumumpa, a invité le peuple congolais à rester éveillé et vigilant pour libérer le Congo entre les mains des imposteurs, tout en projetant une marche le 17 janvier dans l'ensemble du pays. Beke tubaka fumumpa betu votaka ni na bavwa mingi betre monaka ni ver. Befete zaba banda fraude électorale pour Salamaka muge vanda toujours pene na mfumu na beto. Betu betambula bisika nyonso na monde entier, États-Unis, Europe, Congo ya mvimba na kuexplike bo inki makambu kulutaka na Congo. Kana boss muni kaka yandi moshi mubansa bando kimezo diaka ndi deja. Muge vanda toujours na pembeni nandi bonso ka pungu nandi Muge vanda toujours na pembeni nandi bonso ka pungu nandi. Na kupesa ndi conseil toujours. Le président élu Martin Fayulu a martelé sur le thème de l'année qui est la libération du Congo. Mubu oyo tozali kobanda lobi. Kokobengango mobu ya libération ya Congo. Toyokani ezali mobu nini? Mobu nini? Banani bako libérer Congo. Banani bako libérer Congo. Est-ce que Manduki na biso tokozwango wapi? Tokozwango wapi? Bino bolobi ngai. Ngai Manduki na ngai ezali bino. Eza boete. Manduki na ngai ezali bino. Betela, bomi betela maboko. Yango wana na lobi moto na lobaki moto ya bangaka azali moto ya yebi identité na yete. Oya mi yebi te. Ngai na miyebi nayebi ke nazali na peuple congolais ye akobunda etumba oyo ya ekolo Congo tokolonga etumba wana eza boye te.
Promis, lors du passation du pouvoir, Adolphe Muzito, coordonnateur de la MOCA, compte initier des grandes actions pour l'intérêt du peuple congolais. Un seul rendez-vous est donné au peuple congolais le 17 janvier 2020. Est-ce que Bokobanga? Est-ce que Bokobanga? Bokobanga to Bokobangisa. Bokobanga to Bokobangisa. Moto oyo abangaka. Azali moto ayebi identité na yete. Est-ce que bino boyebi identité na bino te? Boyebi yango te. Et bongo Bokobangisa bino tina nini? Et bongo Bokobanga tina nini? Est-ce que pona koloba Bokobanga? Est-ce que pona kopimisa maloba Bokobanga?